subscriber voicemail box is full. Allô? Allô? Oui. Nazo comprendre yote. Nalobi boya. Ngai na tikalaki jamais ko benga pona sambwisa mutu. Yepe abengaki ngai te po muta sambwa. Abengaki ngai ke lokola bato bazoyokela ngai na solola na bino pote likambo ya kope ya permis esimbi tozongisa mbongo. A part yo, naza na bana basi mosusu oyo mpe bameli bato nasololaki na bango. Au fait nga nasalaka ndeni. Avant nabimisa likambo na public na kobenga nanu mutu wana na sololi na ye, soki ayoki te natangi kombo na ye na adresse ne po bato mosusu bapesa sumbongo te po bayebaka azoyiba. Alors le nga na bengi yo. Par exemple, obobimisa bakonga bato bongo ya mosusu bato mosusu ntema mabe mpe bakosala baemisa bongo basi mpe bakonga na biso bilongi na biso te kota na bakamera bapolice balukisaka biso bino ya bozosala emisa bongo nzambe oyosila bazi ya bato ya mabino mosusu en danger na bato Non, ndeko nanga omoni bato mosusu Mireille. omoni nde par exemple bato oyo bayaka otosanga bato ya meta bato bayaka otosa bayokaki ke nasalelaki moto intel eza na opena bato mosusu biasi oyo bazomela bato baopesa bato koki akoye tere moto mosusu abetika akombo na apesio nayebi nayoka mpe bamasolo ya bongo te mais nga nasalela bato peke ya faux natongaka na te osala na te omeka soki esimbi bato mosusu batanga bango na chance esimbi te nazongisa toujours mbongo ya bato oyo zalde sikoyo langa lingi nazongisele mbongo asimbi nga alobi na makambo mabe yango na kanda wana naza na gloire yo simba ye nga na ozongisa na yo opesa ye azela nakanisela ye ekokisa sisa inono nyonso comme ça napesa ozongisela ye nde toyokanaki na gloire ya sasa te je crois ba 3 mois sikoyo flozala euti oleka bon sikoyo nde toyokanaki no lobi toyokanaki no bongo lobi nasolobi mpe na gloire alobi ke oyo abeteli soki ekei abengana mpe mobali na ndako sarie na voir na makambo wana to ye na gloria basala mpe bakope mosusu atenga université bahomati na ye azala opesa basalela ye basalela ye te kasi yango nalobi ngai nabengaki mpona boma moto mais napesi avertissement na bato napesi communauté conseil ke biloko wana bazokangela yango bato eso yo oyebi ke so bakangi yo bakobotolo mokanda napesi conseil na bato tu basalela bato bapermis na bi bochichi bango ndenge nini yakokende osala mais bokende osalela bango te mpo bazokanga c'est-à-dire natangaki kombono te napesi conseil. Allô? Bona mo bozoka basalela bato bapermis moyen na bambo doyoka ok namekana kobenga complice na ye mosusu bomonaki proverbe azotravaille makasi na kati ya communauté bondima kutu te. Allô? Ouais, donc ngai émission na ngai lere nasali mpo émission na ngai ezalaka kopesa bato baconseil nalobeli bato basalaka biloko ya bongo eza mabe bazokanga bato donc natangaki kombono te mais nalobi bato nyonso tosololi na bango ke bazongisa bambongo bato kimia soki dans un mois basali yango nde toyokani te na kotanga sikoyo bakombo na bango c'est-à-dire ke naye kosambwisa motu te démarche na nga etant que pasteur ya diaspora eza kotia kimia na kati na bino omoni ndenge yali na lere tosisaki kosolola natindeli yo mpe bacompte na yebiso non lokola eza boye tiela ye n'importe ne fiske ata 200 livres akangisa mo deja motema yebake obanda opesa yango azala na kimia mais okoti koyoka nga jamais natanga kombo na yo okoti koyoka nga jamais naloba makambo no soki bosilali na kimia alors après un mois soki yo osali neti keke okosi ngai mpo nde tosololaki na gloria alobi kuta banga na eloko te donc soki bakotia kombo ne batia kombo na ye ozomona mais yo na nga tosololaki bien yo confirme nga ke olobi no
oboyaki kosolola ne mpo aza na respecte mais lokola nga na komi intermédiaire tosala yango c'est-à-dire so moto aye kobengo ndenge wana fo yo okota na kati ya nini ya émission na nga oyoka baide na nga eza nini do baide na nga eyalaki kokebisa bato basala yango te mpo bazokanga bato bazobotola mokanda et puis kotindika bato neti yo soki ozoyede mutu ede ye lakisa ye mpe tindika ye moko akende osala ese nalobi mabe ndeko na nga abotami na mboko baanglais aza anglais abotami na mboko azokoka kosala yango te eza facile te surtout baseur na biso oyo ayebi oloba anglais nanu malonga te okende osala yango ndeni mais lere yo ozokende soki polisi akutani na okanga yo yo kobebisa vi na yo na bana likolo akokende osalela mutu permis nani Mireille nazosala yango to na mbongo naosala yango te mpona ofele donc nga naosala yango naza aproje na nga mosusu likambo naolinga nasala na mbongo wana daso nazosala yango ndeti par exemple batete ya babritish oyebi ke bato mosusu baza wana baredouble bango bamikanda après 2 ans après 2 ans batonizilo so osali tete ya british te défini jamais na vie nao parce que basio na biso bayebi olobange te tala balivre minene baopesa bango par exemple batanga ke batunaka bango baquestion mpo bazwa par exemple indéfini parce que baseur wana mpe bayoka kosala yango te babandi renouveler bango kaka 2 ans bazwaka jamais indéfini bakozwaka jamais bana na bango babotama peut-être bazala jamais babritish kwa nini mpo aza kopensala test wana te mais test yango abritish te nga moko na koli na mboko oyo baquestion bazotuna batinda moko nayebi yango te natanga awa sikoyo soki par exemple ser nanga moko ayeke na ede nasalela ye ngana pete yaka natangisa yo ayebi anglais te atanga ngo ndeni pasteur donc Mireille naloba sikoyo ke yo komi koyokela bato ya mawa yo ozwi place na bango soki mpe bato ese oyebi ke soki bakangi yo nazoyokela bango mawa te ezokaka mawa te nazoyoro kaka par exemple so histoire nanga moko ake permis 13 fois azwi te mais amemaka na ye mais soki akomi na teste par exemple aza na france azobanga abondelinga Mireille kozala bato mosusu mpe nafutisa nanga bango te ndeti so eza pesa nanga tosola nokenda nanga na église na biso nasolola nabia nakotala nanga yo mpe bongo eleki nango yo osambela na église nasambela na bima na bima ok mais nalobi Mireille yo oza na bana 5 oza na susi ya bana no te oyebi teke na lwa soki bakangi yo baobotolo mokanda barefule yo non ça dépend mais puisque déjà soki ndenge mpo nga na pekisi nani Olga mpo alingaka kena ona na polisi na bise na yo na ye bakokanga bino mibali soki ake kofunda yo na ye bakokanga ye na yo bakokanga yo yango na bizelanga nabenga ye natia bino na contact apesa mbongo malembe esila parce que biloko oyo mpo bakongole omoni bino nde boza boyeko kopo bozosala na bakolo kope ezali banani ezali ba-India na ba-Pakistan basala nde bino bozosala te kope basala yango ekoma vi te kope basala yango ede 2-3 personnes puis etali bango etali yo te azwa avocat so moto alinga koma british afuti avocat akobundela ye akopesa mbongo 800 livres avocat abundeli te akozwa mokanda akosala ku test ya nini te avocat akobundela ye alors soki yo oza na bana na yo okomi lokola yo nde moto bando yede bato tu bazozwa te bazanga mayele yo okoma mayele na place na bango ozexpose vie na yo te yango nga azopesa conseil ke ozexpose vie na yo ozexpose vie ya bana na yo nayebi bato ebele lelo basalaki yango baa na afrique bangi babritish babotoli bango yango eza fraude ndeko na nga mwasi alors nga etant que pasteur nazopesa conseil naa na ntina ya kosambwisa yo te ni te ya koyebisa ke il faut kostope oyo osali ekoki zongisela bato bambongo na bango mpe kokota su na makambo oyo te mpo ozexpose vie na yo na bana na yo nalingi te lobi namona yo bakangi yo bazongisi yo oke na kongo kuna bazoboma bato ndeko na nga mwasi ozomona toye kote oyo tokimi pase bazoboma biso kuna alo nakolinga te yo su bakanga yo bazongisa yo nasali yango na ndenge akimi ado nasali te ke oyo nasambwisa motu non soki kosambwisa nalingaki na record yo na balance yango mbamo natangi na bakombo na yo me ngai nasalaka bongo te nasalaka nde tosololi na mutu soki ayoki nga te nsima na record ye avant meme na publie yango nakoyebi so masolo tu tosololaki na recordaki yo soki opesi mbongo mutu wana na kopanza bo ekobima te soki opesi te namemi record otina la police parce que ozondima ke osalaki bo omoi ndenge atrava donc le tosololaki no lobi ezalaki daye nazalaki pa bato yo bengai nga nazalaki na bato ebele nayebi so naa na bato ebele mais le nasali breaking news napesi conseil nabi bato ebele babengi nga bameli bango na bapermis na basi na mibali bosalaka yango te eza bien te botika makambo wana mpo leta ya mboka oyo ezokanga sadi natanga ekoma mutu te
ozomona et puis nakotanga nkombo na yo te soki ekomi ke te abeteli yo mabe lere yo osololi na nga omoni bien ke nazalaki na solo no nalobi nazosolola no etant que pasteur non kutu le nasalaki émission tozali ngano na tosololi te nzambe azotala nga soki otali émission wana mpo nasalaka lokola breaking news ya lobi nasala yango déjà lelo na minuit na lance yango donc lere nayebaki ke nazokende réunion moko nasalaki yango natiki yango lere tosololi no nazalaki esi napesi conseil donc ezalaki nani tosololi no te nasi napesi conseil mpona makambo ya permis soki tembe kota na facebook na nga obe kota na youtube na nga beta yango okomonaka eza conseil nazosadresse na mutu te nazosadresse na groupe ya bato ozomona parce que yo ngana totikala koyokana te ke opesa mbongo na nzemwa donc eza na bato oyo toyokanaki na bango bapesa mbongo na nzemwa nde nayesi bango na nzemwa soki bafuti te na kotanga bakombo na bango oyo bamelimeli bato bapermis oza yo moko te baza ebele bazwi bambongo ya bato bameli bango bazolinga kosalela bango permis te mpe koyamba bafone te nalobelaki yo te donc yo sikoyo zwa parole na nga natindelaki yo ya compte oyo to ekomonana même 200 livres otieli ye nanu bapesa ye mpo azala kimia oyo etikali soko si opesi ndambu oyo etikali malembe bando opesa ti histoire esili me na masolo oyo yokelanga etant que pasteur na yo etant que soki yaya mpe soki papa nayebi te namona o nanu te nakozala papa no bien nakozala yaya na yo yokelanga stoppe kosala yango mpo batela bana na oyo osali ekoki ndeko na ngai parfois eza nzambe moto azoloba na monoko na ngai epa na yo mpo na likame koyelo nsima ozala malamu ok hein? Merci, journée madame. Bye. Sikoyo nabenga mokolo dossier nazobatela ngo parce que soki eyindi nakobimisa bomona mosala nini azotravaille na communauté nabenga susu orga soki akoyamba mpo moko asalaka bomona mosala ndenge ezosala nameka na obenga glorie parfois ye akoyamba te mosala ezosalama bapaster ebele bayebi koteya te bayebi koguide bato te me mosala na bango kaka kosengaka bambongo bazotika bato na baproblème na bamilimo na bademon etungisa bango tozwa na gloria ero basalaka nayebi te solo parfois bazosala nayebi ke babarapele nga nsima donc oyo ezali kaka lisolo ya makambo ya bato na communauté ndenge nini bazokola te bazolinga kozala intégrité bamosusu balingi kozwa charge ya kosala makambo kokomisa likambo cope entre temps l'état azopekisa yango bon baza occupé baza na misala je crois que oyo ezali lokola te